Capage TV. Capage TV. Capage TV. Mbutu moko ekoti entre Mosala Nanzambe, Pasteur Walesa na Yadeni. Provocateur ya makamunyo sozanani Yadeni. Yadeni oza yaya mais au commissaire de trouble. Ah. Ou tozo mona lelo. Eza ba voyou chrétien moyen. Ba kuluna chrétien. Ba voyou chrétien. To voyou mo Christu. Nazo kokapenza ko comprendre yango te. Kozanga to pe pasi na ngai ya kozanga baruti ka songo. Lelo nazo se retrouver tangu nazo mona papa Kabundi Walesa. Yokate kosomba likambo makasi. Sope papa Walesa alimbisi na ya pardonner mais biso église tolobi pas question et puis tozo tia mandat en désordre. Ya Denis Bwaka ngunda na poto awa esika yoko kitela ezate. Manzembo ça la très prudent. Soko moni ya Denis a commis comme menacer yo. Yeba kazo luka forma robeta matolo. Azo moi quelque chose. Babiloko mama biso bana nanzame biso ba chrétien toto lila tozo ka pasi. Tozo ndimate un prophète. Oya beta ba 9 stade de martyrs. Ako comme cette église na place ou a comme cette église. Respect. Walesa c'est mon combat. Te konangai. Oya zo le kana changu na ngai. Changu c'est mon combat. Oya zo le kana changu na nga changu c'est mon combat. Nala c'est mon combat. Bande konanga ba congolais. Soko koti changu. Ngana za mwana changu. Ko banda bitabe. Tiki ngasani ya suka. Simba téléphone na malamu. Simba saki na yo malamu. Simba periki na yo malamu. Na mona kimuyibi. Elongwe somo kimuyibe se suna somo te. 8h muyiba bimilo kwa yepa yekop. Na Congo esaka na biloko mibale. Oyo batu oyo leta ko kanga yango te. Ni nani? Ezalaka corbillard na nyei. Ah. La nete maman, yo so mona bakangi mutuka village. Te natuni. Ndeko na ngai. Est-ce que so mona place bakangi mutuka village? Non te. Bako kanga ete po bo regretter. E go souhaiter ka place bo. E go souhaiter. Tanga ko bana go souhaiter, ba soda zolo okanga te. Bakangi colonel okanga zolo te, akangi e corbillard yo zo luko kanga yango ebeme na kati. E go prole la bino wana te. Ndika. Place oyoka ke nzoto mutebeta ka kano bo vivre yango siko wana. Après 3 jours, to beta ka kano ngo zabote. Bien-aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est prise. Rendez-vous à Moko, le 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Dominica, le 1er décembre en Italie. Batou, baya ebele. Et non pour la frère Michel Bakenda, mais pour la Kukumi Sanzambe, oyo a commission quand même, en décembre, mingi. Souffle de vie ezati mingi ata les premiers en bamoni yango te mais yonde konanga ozana Italie ozana pembeni ya Italie en tout cas rendez-vous ezali le 1er décembre yaka kokumisa nzambe yaka konetola ye yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye le frère Michel Bakenda numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert somba billet na yo contactez biso na numéro oyo Nzambe akozanga te kopambola yo le 1er décembre na Dominica tolobi kaka 1000 merci. Que l'Éternel vous bénisse. Boye malamu na Capage télévision, merci na ba obalingaka biso en tout cas tozala bino ensemble. Merci na rythme makambo parisienne air o asala ki ba perika kitoko boye ezala na si odadi o sepa na coupe carré na nga ba be ngo bob. Les a disponibles, les arrangements très simples. On s'en a partout dans un besoin. Tout va changer lissage, va salani. Les arrangements normal prêt à porter. Les a disponibles
dans l'immeuble Empire, on a 24 na premier niveau et pas Maman Reti. Merci d'avoir obalinga rabiso en tout cas olinko konda Sarah Likoko pe azawana kaka obenga bo monika nazo konda makelité alobi nazo kitate ngamo na yebi nazo kita vraiment na kiti la perdre ta de 5 kilos ça déjà ko kita po mois faut ko kita mo na elongo la ba stress elongo la mo maladie kili na compléter job apesa munene ye sala na ngelo côté mais ngaso na komika munene kaka mafuta et comme moi vertige moi nini ça va bien te donc so na kiti boy na so sentir vraiment à l'aise. Merci d'avoir on soit dans Arabie en tout cas boza de partout tozana dadi bo bengaki ngabolobi kapashi dadi mais dadi alobi ke ye trouble sur le côté l'église ndé a papolaka. En tout cas flèche aller flèche retour otikango. Non, c'est frappe na le, frappe na retour. Faut bien prononcer. Ça flèche hein. Ça frappe na le, frappe na retour. Ceux qui désordent une église. Ouais, ceux qui troublent. Non, trouble ça comme mususu. Trouble ça pour na bato ba tchelo yenge na kati église. Est-ce que deni? On appelle ça tambote te. Na kamwe. Aussi li annonce. Ah là si. Fais ça mbote. Voilà. Merci na maman Kapache. Na lulio li sous davantage. Merci. Lelo au compliqué na âge. Na kiti si yo 32. To 28 ans. Na kiti si yo na âge. Po lelo modèle na coûté yo. Ah maman. C'est pas pour te comme. Soki biloko nzoto eningani te le bana c'est puissant. Le ban assez puissant. Mais mon balo assez puissanté. Na lobité que okoma yangai. Mon ressenti moi courant d'attaque. Ça me concerne pas. Bampaka ba ko lata to ba vanda ba sa l'émission. Bampaka yango na defi sa kango pe. Boya ko lata bo sa l'émission. Ne pas zoya kuna. Ba sa na émission kuna. Ozoya kuna na opesa ka teni loko zo kende mikili o me mango ala te basala be mission na yo na kumisi nzambe pe meza motu ya makasi pona ba fina biso likambo na yebisaka yo pe na rappela kwango a tout moment mama Kapashi lobi nazo beta lisolo nga moko na ndaku mama na lali de 20h à 7h. Oh là là, bien. Hein? Yoka, kolobatek na la bien. Aux orateurs, penza. Oyebi, ozo kenembo kango. O comprendre que batu basana ba poama ba pongi. 3 cailloux, 4 cailloux, moi la bien zate. Ndo mona ko bengi na téléphone bozu ya yo. Ah, ça va bon hein. Stress, hein? Ah, Seigneur, mbongo pasi, hein? Makasi, on a tambo na samu. Tambo na samu, hein? Au sentir yango, hein? Bongo sko ba mamo bazo tambo samai. Solo. Bongo ba mamo bazo teka na ba wenze na samoi. Bongo ba bazo tambo sa ba biloko. Mosusu bazo tambo sa ma, a tambo sa na biloko te mais azana ba condition fo bi mana bala po asenga. Ba vegle, ba ndeko na biso ba koka, bazo tambola. Tala degra moi. Faut à la patrimoine, faut à la véritable nationaliste pour y ba makambo tokoloba. OK. Mboule betaki. Olalaki, olamuki. Mais na sambula batu mususu bazoye ba ebandeli na sukate. Bébé bon kuta kufite il y a 2 ans. Tika to présenter ba mes condoléances. Vraiment. Maman Kapashi, na ebisaka yo ete famille na ngai eza famille pauvre ya niveau 0. Mais déception on a joué na Congo qui est une famille n'a des choses différentes. Oui, famille n'a et sa famille a déception, mais déception il y a Congo et choquant nga ko le kaba déception nyoso. Même ata moi sabo ingai. Parce que moka oyo nazomi tout na ba question à tout moment. Est-ce que batu ba ku foka mi pikulo ko batani mi pikwa makala? Moi était maman olingo bungi sanga likambo yango de 20h à 7h maman na sutu kate na katikati ya butu na yoka pe posa masuba te maman na sutu ki ka boye na tala herboye 7h na mituni ba question on a wuti na liwati moyen
Maman Kapashi, ngamoko na mituni ba question na bitele lo na kufaki. Daddy, on a la monoko polele. Ngana la la monoko polele te na ronflaka pété. Bilo kwana ne sosoko ngo ye bango, futa chambre. Oh. Futa. Ah Seigneur. On va question mususu, ozo tuna nga futa chambre. Nana ko lala, mais yo kengela kangai. Oyeba, alala ka mnoko polele te otuni question. Ora ni obiteke teke na matanga. Na 3h. Et c'est comme tu vas la ponge yaka bien. Et yaka me yakeba keba. Et puis na kate matanga ngo, eza ba matanga ya kalate. Ya lelo. Bon même il paye ya kalango ya mais ya lelo ne débordé hein. Ba ko yiba biso ba téléphone hein. To ko zonga ya kolela na tongo na perikeke. Bande konanga ba congolais soko koti changu ngana za mwana changu ko banda bitabe tiki ngasani ya suka simba telefone na malamu simba saki na malamu simba periki na malamu na mona kimuyibi elongwe somo kimuyibe se suna somo te 8h muyiba bimilo kwa yepa yekop bande ko bazone la ba téléphone c'est na mi tout na mboke na yebité service à sécurité sunga bisoko Maman Kapashi Daddy mutu azotembola likolo ya so de mouton aza soldate aza contrôleur te mazotala kaka mutu akiti fenêtre ayiba e téléphone ti ape na tala niveau ti ta boulevard wana nga na pesi discipline côté na biso ya changu. Parce que ngana za mwana changu bande kona ngai oyezo leka na changu na ngai changu c'est mon combat. Oyezo leka na changu na nga changu c'est mon combat. Ndala c'est mon combat. République ya Congo ngana za ne grandi ya changu bolukela nga poste moko oboko ko pesa nga na changu moyen na makambo eteli peut-être dans domaine de sécurité bo pesi nga maman ngaba pesa nga ka mukanda ba ibisinga balobi papa to pesi autorisation so go silisa kuluna kimuyibi na ninga go kunda vivant so go silisa na ninga go beta masasi na ntoto beta c'est ba pesa nga ka autorisation netre mama tika blo papa banako to nyoko la batungana go beta masasi na ntoto oh ndeko na ngai droit de l'homme ndi yango na lobi ba pesa nga mukanda oyo ezotala tala droit de l'homme te position to komeli maman te basi bokobela ba cancer ma bele nandeni balingi komona lisusu mutu na trusite bakuluna pe ya basi bayebisi ba mibali na bango bo contrôler ka basi na ba soutien et komi pena mama bazobi miso mbongo na kati ya soutien nazo mona na misu oko tani basi bazolela na yebite basi basinyala to sangisa mbongo c'est que na minute on a lobake bandeko basi bo bana ko boma mbongo bandeko bo limbisa ngai na système te c'est là omoni na mona déjà ko bimisa ngate lokwa na mona te tangu ba mama bo monaka bozwaka confort au vandisi yango bien boye na nini kaka place au vandisi zwa mbongo chawana lata po ndeko na ngai kuna ba okomate mboke tini na okokati mama na mi yoke lankele na okokati surtout na bitabe Pascal bitabe nzela mabe batu ebele embouteillage muyibi ya telemi moi makasi entra mongali nami tunake mokali eza ya batu est-ce que mokali pe bobimisa pe député kuna moi te mokali nasa mwana mokali me o ngana mona na mokali nzoko wa ko supporta ngote mokali nde linzanza bande ko wana pe bukani ozala ki te tika ngande na loba te limso na mona mwasa commentaire na songo tobo moi si pe buete bokangana yo te bokangate me na l'état limite ke yo to go cha commentaire ka buso ba we
Mais na le kawara. Na le kawara na mitu na ba konzi ba le kakawa. On le ka ça la bémission, soit taillé mo ko la ta toujours le belango. Eh na otaka lo belango. Na otaka lo belango kuluna mona ki otaka. Zela. Na yeba yo kana ba oti. Na otaka lo belango. Ngai na pesi bino mbote. Je vous aime beaucoup. Ba e beaucoup feli na ba conditions oeza très difficile même pour na ko talango boye. Na présenter ba mes condoléances na ibiete du wana Congo Mama Kapashi dernièrement de gomo akufa to comme na cimetière moi ça pire vie OK d'accord maman Nathalie modèle batu ba lateli na esthétique wana e bi mate kende ti bango ba olekela na nzela wana neti bango ba obeta crochet OK nzela kaka yango wana na ba balati kitoko na ba balati mabe na ndenge ba yoko tika muninga yo pe jour moko ba wa sani ba wa tika yo maman nazo vanda nazo réfléchir nazo ba nzambe épargner ngata na liwa mais au monde ça vous ande konanga mwasi Mama Kapashi na yebisaka mokili za rotation aza nzambe na ndimi espoir za nzambe pour na nini Mama Kapashi omoni et comme la yote à l'époque 16 à 17 ans obandi olinga sika okosa mibale sina koma na 19 ans okosela bango nini nyonso nozo lukaka kimokolo lelo mupatu bele balingi su kimokolo bakita poazo mona ninga zokola liwa pesa liboso c'est mieux que tu na kita na ngana zonga sima makasi nakoloba boye toleli epa ya ba autorité bosunga biso batu ya vie assez ba condition tozo bikela lelo eza pasi boko vanda boye batu nyonso ba koti na ndaku M23 di Chetimen c'est-à-dire batu ba koti na ndaku tozo zela machete si la kobetama na balabala ndebo bimi bozo bima pe ya kokengela bakei to bakete bakei to bakete na soni na suko suko lo bateke ngana kolela na quartier okokate mapango ekiti na changu mapango ekomi moins cher banani bakiti si mapango pona nini kuluna ozu matanga libanda mboka ozu matanga awa na kati ya mboka ngana Mama Kapashi to présenter bino ba mes condoléances na souhaiter ba bonne guérison na ba Congolais bazana ba hôpitaux o bazobela na yebité malade eza na ba forme ebele Mama Kapashi eza mususu babwakele maladi mususu aza na mbasu mususu bakati elisheti mususu akweki na moto mususu pa azobela maladi ezomona na te e Mama Kapashi kende na ba hôpitaux ba minene de 6h à 10h hôtel à côté batu baswaka pansement maman pansement wana ozomona bakoza la 30 20 bakata na bakolona oui ozuka mutu pena ba o ba pasolaki ye mutu e basalaki boye bazongisaki boye mbule boma batu na prison batu bakufa na este batu bakufa yango liwango na mboko eza nini o ngana zolela tout moment merci na mama na esome Banze et Kanji Yunishi Bande de la fleur du jour femme intelligente Mama Biska Bizwamiyo Nzambi akubenesha mama ozana boutique ya munene kuna na alosto ningo sala ria western yo monogram kimamba na boutique Yunishi Banze bandeko oza awa na kati ya centre ville oza na Gombe na ma campagne na Lingwala ozo vanda na c'est-à-dire place nyoso yoza na centre ville o na kimkubu na Kimpwanza na Matonge na Limete soko yoki nzala na zoloba bien soko yoki nzala oningo lia eza na restaurant o eza 24h sur 24h na stade de Martyrs na lobi bien na 4 stade de Martyrs entrée 11 okuta restaurant Dajo okolia na ba condition oyo lingi kolia tika ete bolia bomela na restaurant Dajo et ça yo te komi yanga ite so ki yo ko place na misu makasi so yo ko sa ba publicité na okuna kendo sala parce que likunya o esala kayo so ki ngana zu marché ezama be makasi restaurant Dajo bokene bolia okolia fufu okolia ndunda matembele pondu gunyo solingi okolia lelo na liengombe bakatelinga bakwanga
na chubi kaka ninge zalaka epesi kitoko. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss. Merci. Ya Aimé Ponda Dollar Boss maman Kapache azoya déjà billet na déjà makambunion sont déjà et ça kangaki déjà ba bagage makambutu les 6 hein. Les 6. Na webi sabana na ngakuna ya poto ba Mike Nyema ba David Mombele ba yamba yo akeza la agréable. Voilà, merci na Aimé Ponda Dollar Boss piponze ngambongo akisi. Donc grâce de Paris, merci na agence FB International, agence Abana Poto, maman Kapache. Ce qui biloko eleki ebele, ok ne peut pas visiter agence sango. Na sobenga FB International, fisto ba sende, na ebi c'est pour biloko yo kozwa maman. Nga na sala 10 jours na poto mais ba collier déborda. Poto eza poto te. Wela ngande ba kaleson. Te ya omona na l'état te. Landa te, eza ça dépend na ponela mutu na muteloko na ebi gu oyo lingaka. Voilà, je vous aime beaucoup. En tout cas, Dadi, église Ekoti, plutôt parler. Tozo kotana thème. Tolobela ka ba couple na biso. Tolobela ba couple. Ba couple kaka. Tolobela ba couple mais avant tolobela ba couple, au moins embriéma te Ekoti église ya makambo ba pasteur. Avant de kotana makambo ba couple po ezo sala pena malamu ndingo zo te ba couple. Olobi ngona bolembu boyenini fufe beti yo okomaka kilo moko soko lié lokola ya koloka Maman Kapache yoka yobo lié na stade de martyr puna na restaurant d'Adjo na le très kitoko bah aussi manga bien mikolo na le très bien Landa et bon alobe tango kenda poto za timide bonde ni kwa liboso na lata no ilamba ote bato pe ba yambinga no to mona na te yango za ebo na za pe famille te na bazaka mwana mboka to kutani yo pe mukola liboso ke de poto ko kende pe na loyenge wana te mutu nyonso ya ko yambona nzoto te fo yeba Teresa ndengini et puis na oyeba no to komelela wapi bon no yebiso te ya to luka to yeba ndeko na biso place akokomela na place déjà OK pas ndeko na yo ebota ko swana kuna te bazala bandeko oyo enfant d'hôtel nga enfant de papa ndeko te très bien vemo ka ibisenga na pesa adresse place okomela ba fera ba 60 ans ba 50 atinenga de sabimela ka koka beta ni mancha makasi modèle na kosi osa grand marchandise na ngai tika boy ngali ambongo na kombo na yo ya yango bebisi na jo siko na koma osala ndeni na koma créer voice na mungongo na yo ndeni ndeni ngama Kapache pesa kadite pesa kadite ya okomisa asa mtema la munde konanga wana akokomisa ngai yo Kapache bosola kanyi sona ye oyebisa nga okomisela nga message alors tu kona linga kona bakisa otinda combien poto kabola bien koka desambon mkibu na pesa ka dadi c'est donc dadi ale nyonso akone voilà Maman Kapache omoni toza batu toyebi Congo pe tozokola na République ya Congo un vrai Congolais où il y a une conscience pas dans maturité a bossa na kamboka te Maman Kapache na ba vie na biso na yebi ke yo po leki na mwa pasi na ba parcours na yo ngape na leki na mwa pasi to solo la mwa muke na yebi ke bande ko ba dadi bo kitisi voix bo epona nité to kitisi parce que to komi ko ka douleur na passe na motema makasi Maman Kapache o tozo mona lelo eza ba voyou chrétien moyen ba kuluna chrétien ba voyou chrétien to voyou mo Kristu nazo ko kapenza ko comprendre yango te omoni na vie to lobaka boyi avant ko longola muninga potina lisu banda ko longola yo moko ces derniers temps ba nyoso bazo benga ngalite ya walesa
batu bazobenga nga lite ya Walesa. Maman, nalobaki boye. Nakobanda kolandela makambo na biso muziki ya bagoloa pona le 26 avril 2025 nenge tokobeta URL. Tozalanga na yo. Tokozala. Nalobaki oyebi bien. Maman, une fois toyana yo awa tosala mission moko ya basala nzambe. Na yeba kate soki mutu ni na futa ka mbonga ebisa ko longola mission wana. Obanga bango, obanga nga mutu na lobate mais o longola mission. C'est longwa. Et longwa kako? Je crois Efrata mutabenga kayo. Mosala nzambe Efrata mode. Efrata nani? Te. Je crois bango batu babenga kiyo. Maman Kapash. Basal nzambe to sosola. Omoni nzembu mutu moko ayembaka na ebite soka kenda wapi. Bato ngo bayaka kabo na loyenge ale akomi na poto abwaki ngunda aoyeba na lisute nzoka sala musala kitoko. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. C'est-à-dire nzembu wana ya sosola na yebaka te abeta lisu remix nango. Maman, entre biso na biso ba congolais, faut que se protéger. Oui. Pourquoi dans le but se protéger? Tobotami ba congolais, mais tobotami ba province différent, tobotami pe bikolo différent. Totangi pe ba classe différent. Tantôt to qui chance à kotanga na bino bisika mon côté. Si. Mais na domaine tant que toza ba congolais, faut yo respecter nga pe na respecter yo. Mais nazo kamwa lelo. Et le qu'on a kolobeza boye, tomoni mbutu moko ekoti entre Mosal Nanzambe, Pasteur Walesa na ya Deni. Provocateur ya makamunyo sozanani ya Deni. Ya Deni oza yaya mais au commis semer de troubles. Au baby si idéologie oyo yaki nango. Pastoral. Non pastoral, il y a vérité. OK. Mais vérité ezangi position. Ayebisa ki biso bwalobiete ko banda lelo pétage si la kate et sili akopete lisu ba planter. Ya Deni okimaka États-Unis pour un problème nini. Pour un problème ya osana nzambe papa Marcelo. Tolali tolamuki tala babiloko ya Deni azo sala complot mobimba pour kokweyisa Pasteur Walesa Kabundi Walesa maman toyeba ni mingongo ata na kangi zolo koyeba ke mungongo adadi mungongo kutu bakangi zolo te binibo éclair maman tolandaka ba défense mususu te na makambo peut-être mutaluka ya ko défendre est-ce que vous ba été na vie chrétienne na vie ya Kimoklisto Pasteur Walesa Kabundi Walesa aza propre na vie chrétienne nae koleka même Pasteur Denis Lesi lelo oyo ba Pasteur Walesa bakozala kate me bakotika tempelo mbongo ya azui na ministère na ye yango lelo ezo créer temple yango lelo ezo pesa esengo ya ba Kristo esengo ya ba chrétien mama toyebani te toyebani na Congo ngai ndenge naza boye ndenge nayebeli Pasteur Walesa na témoignage na ndenge nayebeli Pasteur prophète Denis Lesi c'est deux choses différentes. Lelo oyo soko ki l'église ya Pasteur Walesa oui Pasteur Walesa alingaka azala très à l'aise na makambo ya zo sala alingaka ba intercaler yete lelo o kozanga tope pasi na ngai ya kozanga baruti ka songo lelo nazo se retrouver tangu nazo mona papa Kabundi Walesa yokate ko somba likambo makasi boye te yo église na bango kenda non na kenda te mais nzamba yebisinga bunda bitombo yo yoka yopo inaka ya Denis yoka ongo bisanga nani ke matolo Max côté un peu Emeka yoka te Emeka nous na côté là était parce que ba aimé naza makambo Emeka no ate pardon de konanga mwasi le poani ya Denis la c'est ba secret landa te landa na silisa nano mama Kapashi est-ce que
banda yo yeba pasteur Walesa so mona mutakala na ye mais mutakala ya dernier dimanche awa mutakala était là mutakala choko kama bwana ndeko na ngai ya deni tika biloko yo nazo pekisa yo siko ndeti na minute o mama omoni na kosa yo te na Congo esaka na biloko mibale oyo batu oyo leta ko kanga yango te ni nani ezalaka corbillard na nyei landa te mama yo so mona bakangi mutuka village te atuni ndeko na ngai est-ce que so mona place bakangi mutuka village non te bako kanga ete po bo regretter e ko souhaiter ka place bo e ko souhaiter tanga ko bana ko souhaiter ba soda zolo kanga te bakangi colonel wa kanga zolo te akangi e corbillard yo zo luko kanga yango ebeme na kati e ko prendre la bino wanati ndika place oyoka ke nzoto mutebeta ka kano bo vivre yango siko wana après 3 jours to beta ka kano ngo sabote yaya na bibo ye moi c'est siko biso bibali to beta kano me kano moi c'est siko za mabe okosi na batayo kwa okosi après pa okosi mais c'est vérité na batayo kwa mtamakiaje na okosi okosi te so yoka ngo kaka eso bakiko kunda mtapeto yo mona te to mona te mais to yoka kaka moni te koloba te maman pasteur Kabundi Walesa abongolisa ba kacher mitema na lobi souci ya Congo na souci ya ba congolais mutu azana pasteur wazana aide humanitaire c'est pasteur Walesa aide humanitaire maman azo sunga ba maman ndunda na nzela azo sunga ba mama ya c'est-à-dire aeda ka bato apasi ate bato balobaka azo sala ngo pona lolendo eza ba orgueil yaya muto bakabeli ye amona ka orgueil wana te ya lobaka ka merci nzamba pambola papa na zalaki nango te to mona ba témoignage ya frappe te mama succès na ye o eza ta ya Walesa nda simbi Congo numéro 1 ya ba pasteur Maman Angèle Walesa na pesio bambote c'est-à-dire biloko nazoloba yo kanisa lokola dadi soko moni bwe c'est kameli kokate ngana kotela ka ba faible parce que na tali ba biloko au prophète pasteur Walesa zo sala na moment oyo eza différent na ba pasteur rebelle oyebi que ces derniers temps pasteur wazo kaba makasi ko le ka pasteur Walesa na Congo azate ko aider batu. Et puis, quand il y a des gens qui ont dit, ce qui est là, il y a des gens mutuka. Ce qui est là, sombelo lupang, a sombelo lupang. A koko ezala katena be église maman, au moins maman capable, on peut neto ko sambela kuna, ba lekisho libo, so ba bonza lelo yo mutoko so. Panya lelo yo mutoko so. Maman, ezalaka yo pesa opambolama ko tuna lisuba question te sika mbongo ko kende place mbongo ko kende ezala bakabela ngo mutu eza pona lokumu ya nzambe ezala tongi église eza pona lokumu ya nzambe esombela mutu lopango eza pona lokumu ya nzambe to lingi lisusu babiloko wana te entre ba chrétien entre bana na nzambe bazoswana siko na minute oyo décision o bazui mama yede nyasa mokangami pasteur Marcelo alimisaki a pardonnaki mais biso pe papa Walesa alimisi na ya pardonner mais biso église tolobi pas question et puis tozo tia mandat en désordre ya Denis Bwaka ngunda na poto awa esika yoko kitela ezate yoka te maman omoni to lobe la crédibilité pasteur le plus crédible na Congo aibate abomate mutakale bimate asambwate aviolate bakanga yete c'est Walesa et nous connaissons biso maman essaie ya solo to bakape palmarès ya mutu c'est-à-dire na palmarès chrétienne na prébarou chrétienne c'est Walesa et puis na solo babongo pona nini c'est Walesa maman parce que attitude ya Walesa eza attitude moko ozomona ke humanitaire
ayebi ko kabola passe na ayebi ko c'est-à-dire ayebi ko pesa esengo na babola ngana sa bobola te ngana bunda na kana ngana vie mais nzamba ayebi singa na défendre likambo oyo ya deni mosala nzamba chaka ba trouble bongo te trouble na yo komi ko lekisa ya oyo komi ba mankima okomi ko luka otumbola mutu nyonso ba video ezali kaka yo mutu liboso yango na yebisaka bino basala nzambe bozala très prudent soko moni ya deni akomi ko menacer yo yebaka zo luka forma kobeta matolo azwa moi quelque chose babiloko mama biso bana na nzambe biso ba chrétien tozolela tozoka pasi tozondima te un prophète oya beta ba 9 stade de martyrs ako komi église na place ou akomi église makiona na Congo toyebela ngwepa wapi na nzondo Maman, na betelo li solo nzondo, peut-être oyeba kate. Tika, permettez nga na betelo li solo. Nzondo c'est oyeba ka recensement na ba mapang. Oyeba kango ke ba eko sala recensement. Ah, bo vendre besoin combien de personnes? Wapi ba locataire, wapi bailleur, bana baza combien? Ba komwa bana biloko wana nyonso ba enregistrer. Sikoyo yo vendre zotala nzondo, ozoka mama moko na Kingasani. Na veni tel, numéro tel, nzoke zalaki complot. Oui, bah, j'ai des nids en wanati. Eh, nezo biso, itela, maman nazo biso biloko kwa solo, naza na batu, ba des nids basala ba biloko wana. Nazo biso vérité. Recense, au moni biloko wana, et simba kali soute pona nini, courant et pesa complication. Ba tchaka pena service mobimba, biloko nazo biso maman. Pourquoi natika kolobela ba pasteur? Pourquoi natika makambo nzambe? Pourquoi? Pour na kokima liwati. Église eza na trafic d'influence moko ya mabe. Oye deni asali na mboka oyo a respecter Walesa. Mais il pas ça. Yoka maman, yoka na ebisa yo. Témoignage ko futa mutu ezate témoignage epolé ezate. Eza combat. Oh, Walesa zo vivre lelo esande bitumba bazo luka ba bundise bazo luka ba ko isaye mama yo moni ba komi ko tindela mutu même na ba assassinat ba soda ba bomayi eza chose partie tene ngo ko sepela ke ba boma papa na ye batina ba assassinat batina na ba assassinat mama o moni na zo ebisa yo makambo recensement on na zo ebiso mama est-ce que na lobby mama capage na biboyi mutu avandi bona télévision atangi nanu nombre bino bozali atangi kombo papa tan kombo mama bozaka 5 places wana na avenue tel numéro tel na quartier tel bona débat na poto nyoso wana bazwaki yango na recensement nganingi na zaboye na zobisa ba congolais poto yeba kate makambo wana kala soki mutu aye recensement voilà sa carte oyeba soki penda za mutu penda ba tie penda na service wana pe place batindi e fo yeba. Ba Congolais belé manque ya sagesse d'intelligence boyamba batu ya recensement bokuta na après 3 mois 6 mois boyoka ngona prophétie va frapper église na ba intellectuel ne place mabe vandi oyoki intellectuel te a frappé ensemble oyoki intellectuel te a frappé ensemble moyen ke bana bato batangi mingi bayebi kaye bayebi biki basa pe na kimuyibi ya haute tension aleki même na kuluna me bo comprendre ngote $21,000 par mois a uzwape na yemo pa kamwaka na yaka na nenga ko ndima nzamba tindi ngai mais salaire pe koma ko bima mama bata ko ndima na mboko basaki respect Walesa c'est mon combat respect maman na bundela pasteur Marcelo Tunasi awa ti ya denia kima mboka nzambe na likolo na melela ngata kokate makambo mona ka oyo mama na 8 ans ya kotala na ba archive ya kotala o Walesa place a wuti na place a komi via Walesa mutu nyonso na Kongo ayebi ngana sambela na église wana te na sape na intérêt na ngote ngana botama Walesa mutabokola ngai te ngana zala mwasi na ngana bana tindela ngeloka koliete na zolo ba par amour mama capage et ça la ka bien yo okuta na likambu me ndeko na oliti aye ko défendre yo ngana ko défendre tala et puis na zo ebisa batu entourage ya papa Walesa pardon papa tambusa entourage na yo ningo bana ko tambusa ngokala ko tambusa entourage na sentiment ya batu te
Parce que na tangu na kala na entourage na yo ba tribunio sezalaki mukongo azalaki muluba azalaki na zoyeba même na administration no ya kala muto azalaki wana ezalaki muto aba Congo batu c'est dit oyebaki ko sangisa nzungu wa mafami mukongo aza muswahili aza muluba aza mudinyo aza sikoyo lelo ka GDO et comme ko kota le quoi moi trouble GDO kaka GDO ni nani azape kana kati wana yo ngolo bakema kama ngolo ba GDO mutapesinga na yebi ete na mona ete nga kutuna c'est makamo na soloba mutu apesinga yango azate bandeko boya ko komisa pasteur Wallace ya tribu mon côté GDO ko komisa ya tribu mon côté ko komisa ya tribu mon côté ko boma ministère na yete papa fongola misu e ko banda lelo na zo pesa mot d'ordre papa le kalisu na TVT ngamo ko na salite ya c'est mon combat Wallace c'est mon combat na bandi siko bitumba mutu nyonso wa ko toucher Wallace a toucher ngai mutu nyonso ko toucher Wallace a toucher ngai papa toyebi na mboka oyo batu batemona na basosia ba chef de l'état po balia ba mbongo toyebi na mboka oyo batu bakota ba boloko mosala nzambe makoti boloko toyebi yango pourquoi qu'on luka ko salir mutu boy témoignage babengaka mutu na makasi te oya moni ke fois témoigner tika misala mabe aye témoigner atiki c'est ça et loko na koloba yango wana mama kapashi na yebisa yo ete soko ozana lelo o famille na mutu moko akomi ko sambela na église ya pasteur Wallace famille na yo ebongi o me msengambo na comprendre que makambo so lando makasi po otika bandeko no basambela en désordre na sepela na église te bakenda donc pas Wallace maman oyebi so koti kuna kasobi manoko akaleki ya mama Angèle Wallace Kapashi Wallace Joe Wallace ça dit chaîne commis j'ai acheté la Joe poison pam Gédéon otika babiloko wana yeso so nyongi veste abosana to fule abosana nde bato bakokamwa daddy bikota to kotela ka pe ba valeur to kotela ka pe makama malamu mama e kabeli wana papa ba pasteur mama ba pasteur ba tikala mingi te pasteur a hotel maboye na cher azu mama moka mobola sombeli lupangu olingi na sombeli lupangu a combien loba monta olingi na pesa yo combien loba bato wana baswa ba mbongo mais pasteur a osala ngote na ba mboka auto vandi aza mutema malamu aza muto ko respecter aza muto photo pesa ye ba valeur na ye o ebongi na ye mama pasteur a solo to yeba ka epe bongo to benga ba o ba kota ba boloko to tuna bango kotela boloko nini pona lelo na suki wana to kota sko na temi na biso ozo kamwa bongo makasi pona nini seke ngana ko lobela ba pasteur te ndiaya na lobela pasteur Wallace pasteur Marcelo awa na lobango na intérêt ni na intérêt ka ya makama malamu biso to yebaka mama na mboko to yebaka Capage TV. Capage TV. Capage TV.